MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mais certainement vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, moi je vais bien. Bandeko babolingo. Naena etando o pour passer message mo ya motu ya makasi na ebike. Et au comme ndeko boui. Nana numéro na été. Mais je crois réseaux sociaux amis placés. Bandeko ba ebi boui ba royer bisaye ba obetele le solo parce que akokoka comment on a été ata ba meme les images ba la kisi image mais aroyoka. Donc on a biso boui artiste et comédien, je crois ba congolais oignon so balandaka. Théâtre mingi topé souvent ba ebike boui akoma aveugle amona asouté alala muka miso mona sosoté. Alors mikolo leki ba imagine tambro na réseaux sociaux to sala ba émission de gozaina na passe na motema. Elle plairait tellement comment na situation comme il y a on a ebisa bande ko vie baskilaka yo mto se moka kana bato parce que yo bakela yo parfait yo basala yo parfait et pas nzambe. Oza kitoko, oza makolo ya bien, oseka bato bana makolo ya malamu te, oseka bato bana miso ya bien te, po ya yo eza malamu, oseka bato bana mbazolo otengama minoko ya malamu te. Bato bazana basuki, badoda ekatana parce que ya yo eza tonda, eza na vitamine. Mutozo seka suki wana ta mususu, maladi muto komisa suki ndengwana, vie baskilaka. Tu peux te réveiller un matin on sali accident, makolo oyo etonda okumisaka nanga makolo etonda mwasa mipende babuki yango na mutuka omotambola na chaise roulante après quelques années makolo ane fionuki ke ata soki otamboli lisusu okozala na courage olata meningipe te to kilote bino bosemokaka na bato nzamba sunga bino bo comprendre ke tant kozana na souffle de vie oko seka mutu te po yebi lobi te lobi ezala ya nzambe e bible ezolo balanga ke ba moqueur ba mona nzambe te yaya ko seka mutu te so ina no kufite okela mutu te e bele babana ko seka bana baninga bandima te tant babotaka mikwa pen to pe bana moko ya compliqué forme zo yebala te aza mutu aza lima c'est ça. Mundele moko, je crois bato bele babuti ko mona image wana tambo les réseaux sociaux mbimba. Certainement raciste parce que ba mambo bongo c'est comme eza leloté ba esalema déjà kala. Ba période ba racisme ezala makasi. Na Allemagne lo kwane salema. Ko finga bato mwindu, ko sekara bato mwindu, abota mwana mwindu. Mwindu ya mwindu na place mwana bima ata meti non, moi sina mbali mendele, mwana bima ndombe. Mundele moi sina otobota bana mibale ma passe ya ba mwindu. Et ça les sommes abomi moi si bato be bomoni image na réseaux sociaux. Pourquoi la tarder d'insister awa et ça parce qu'il y a des gens où balinga ko se moquer na bato et ba moquer baza na sort na bango na leki ndeko moko akomeli ngai na TikTok apisi un grand dame na message mon nzamba otopesa ngaka na butu ya le premier. Donc il y a de bonne année au de l'autre non sa vidéo l'aider na butu alobi dans les 31 poto la mwa les près de na butu poto la mwa ba 2h 3h poto la moka les premiers abi na moni vision nazaki on na restaurant na vandi na moni boui ka moko artiste comédien na mutu moko moi mobali mo bazaki ensemble on dit ba va so pe ba telema ki so ba vandaki. Alors bina yoki kati nanga elo mo matinga ike so na bondeli pona e aobika na telemi na bandi prier pona boui. Pendant que j'ai prié, l'esprit de Dieu m'apporte de molimo enete transporté et memie à se retrouver na ebale ya munene amoni boui azo chola azo mema mapenza na mai à se retrouver na coin moni mai nso zo couleur moni bale ndenge ezala do akomi azo kende mbala mo ya banu belele au secours non avant belele au secours molimo na nzambe ebisie omoni bisika aza abandi oganga me boui nana kosuka boui nana kobikisa boui nda bandi obonde la violemment
po buibuya bima alongwa bisika azawana. Et alobi nanga azana grâce ya vision karaté na ya interprétation. Et na mukuse molimo na Nzambe alobi na nini ou bien à comprendre ni par l'esprit de Dieu. Buibui misunaye yana mai. Tope vinaye yana mai. Mais prière à makasi, suivi à makasi et obikise. Abi c'est ce qu'il avait compris. Si qu'on a comprendre nini, ngana comprendre que Nzambe atyenga intermédiaire tope na nzela pona lobi ko buibui. Vous savez pourquoi? Quelques mois passés, je crois batobele ba mona poste wana. Buibui bazo ko imposer maboko na pasteur moko ya occultiste na réseaux sociaux. Et ngapelo rola muno revendre na pochité. Na ke ko commenter négativement que ya bouillé, miso ya okufa sou malamu. Ka moi grâce à muketi kali ke lobi miso mona parce que ngana yabi que son problème est spirituel. Et que soki nzamba sali grâce mosal na nzambe mo abondeli pona e o azana ngolu a obika. Batu ba finganga na commentaire ya osarana te na eba ike na obika te. Elle n'a pas obligé de nous passer au basala comme on est basala ba fan partout. Alors, na ko ben ko comme la papa liwa parce que to sola nae o ya artiste comédien. Na bise papa liwa yo sola na buibu yo ebisa ngai. O koki ko ngeno yebisa ete nga na ibi mosala Nzambe ona ko tia en contact alandela kana yi wa zana Kinshasa place ya zali parce que baka bongo esenga suivi de près. Ala de la kaninda mausale grâce à Robika. Absinga grande dame en tout cas, na ko solo la naï. So qui a le mina peso numéro na ko pesa. Certainement soleil na eta mususu ndeko boya ki naï. Et comme on a ndeko moi si oyo koya koyebisanga likambo yo, j'ai vu que ça hasard parce que ba blogueur, ba tiktoker, ba machin, baza combien de réseaux sociaux. Ayebisinga pe bien les bandelo bi grande dame Nathalie na landaka bato belé na réseaux sociaux. Mais na mona muto ko me passer message on ezakayo. Et étant spirituel, j'ai compris que hasard est raté par Nzambe. Bon, mais la bouiboui message oh. Naza a besoin d'être en contact nae. Tolinga ke mingi artiste na biso. On va prier pour elle et na opesa yo sujet. Tia bouiboui na lo sambo parce que si problème nae, ezo senga lo l'intervenir. Et ba intercesseur nyonso na pesi bino requête oh s'il vous plaît yo la ni vidéo oh panza yango bino bozana ba groupe ya ba intercession bozwa photo buibui ata na téléphone bocha au milieu prier bobele la moto pe bosenga délivrance nzamba bimise bisika azali yo sambela ka yo moko sambela pona buibui ngana obondela pe pona na ondima nzamba ko sala miracle buibui ya omona do boko misele message oyo naza na besoin contact nae nzamba osale ngolu abika yana bato bele bazana baona basakombia ba problème bakenda ba bisika mususu ba synagogue à Satan babimana ba tono yo mtoko te na sakombe bibina ba tono mikumba Paul a opekisa Timothée ya ko imposer maboko par précipitation te. Souvent topé qui saka bato ba kene kopesa mitu ba imposer ba maboko mais Paul azo pekisa Timothée ko tiela mutu maboko na loyengete. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on impose les mains na mutu azo imposer na mutu bazo imposer ba mbale bana risque. Pour imposer tu dois avoir les mandats. Et il faut yo kanzambe. Moi je connais bas mosali penda nzamba bengi mais mutu mo ayena problème na ka nzamba souffler ko meka ko tielo loboko te soko meki okomona. Pourquoi? Parce que tant ozo imposer mutu maboko okota bitumba na ye e bato musu bakena okota bitumba bato musu na loyenge e beta bango e bele bakufa et de même mutu bazo imposer maboko on donne que c'est qu'on a nana ngozo tchao maboko makambo bazo pekisa yango tongo midi poko nga parmi ba interdit o nga na zwa e pa na nzambe bako imposer nga maboko na loyenge te
Mes frères et sœurs, ngala zala na don charismatique mususu ya osarana te na ba voix audible nzamba no mimanga na dimension moko avant na bala. Et comment à un moment où ba deux bande osa susu te likolo ba ja ba imposition de main, je ne savais pas, c'est après de na comprendre, mais comme Dieu est fidèle, nzamba zo restaurer malembe. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekusu konanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto poyo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo, ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe na bomoi papa, ozali nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali nzambe, ozali nzambe, ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu, ozingami na banjelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa. Même te
autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolianga lolinga lingi mais par son son se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo